Bandeko mibali, bandeko basi, nazopesa bino mbote epai oyo bozali. Ngai ndeko na bino, kombo na ngai Eric. Nazali kolobela bino mpona makambo oyo ezosalema na mboka oyo. Nayebi ke na kati ya bino toza na bandeko oyo bazovivre na kati ya mboka oyo, me baza na moyen te ya kosurvivre, baza na bakopi ya kosala te. Alors la survie même ekomi kaka calvaire. Elingi koloba nini? Elingi koloba bato nyonso po ba survivre, il faut basala eloko moko ya kopesa bango mbongo. Toza na bandeko awa na mboka oyo bakongole mingi, kop oyo basalaka ezali musique. Mais biso nyonso tokoki kosala musique te. Il faut tosala, tozala na bakop misusu ya kosala. Alors eloko oyo nalingi natuna bino ezali ke eske soki oza na eloko ya kosala, oza na voisin na yo, aza ndeko na yo, ozomona ye aza na eloko te, eske okoki kopesa ye eloko ya kolia, kopesa ye bilei, kopesa ye mbongo te? Me soki oza na eloko, kopesa ye bilei, Nzambe akosunga yo. Nzambe akosunga yo. Alors soki oza d'accord na ngai, commenter là-bas. Soki oza d'accord te, yo olingi ovanda yo moko, ozopesa ndeko na yo eloko te, ozolamba, on ferme la porte. Ozobomba bilei na nse ya mbeto. Alors soki ozosala makambo wana oza mutu malamu te. Merci bandeko na ngai, kombo na ngai Eric.